que Fali Poupa Aigle tant abimisi album problème o esali que héritier dinda yango wana héritier dindi désolé bazo mango fofo ngala mono e pas Laura Yando boss ofane na kata oludu oso ma désolé yo zoom est-ce que yo y habité un porte-parole qui s'est passé à la télé dire que na okate abi soyi album e simi na okate ma setu ebiete aloba yango toto pese rumba pesa on attend babi déplique na minute to frapper le jour déplique abimisi héritier abimisi pourquoi héritier azalaka se mutu moko pesi date na ya abimisa yala ni to mona ki fali apesi date abimisa yala ni to moni déplique apesi date abimisa héritier ala ni musicien o tangi wana ko mona déplique kolobi wana ato sa fitiri na héritier on nzambe yesimbate Samson la ni de non mais dis-moi bayebi na héritier c'est on yebité te bayebi na héritier King Elengi TV yango nde makambo Yannick Wenge yonde makambo. Salut fidèles téléspectateurs, vous qui êtes en train de nous suivre partout dans le monde sur www.King Elengi TV. Vous êtes tellement nombreux pour suivre cette belle émission présentée par votre humble serviteur R. Zumbayo. L'émission Loba Vérité, awa simplement vérité, awa simplement original, awa simplement vrai. C'est Nora Djoboure Bouger. Djoboure Bouger, là on a partout Bouger, Kine Bouger, Nenge Wenge Musica et Emma Kine Bouger. Merci beaucoup na bateau parce que comme moi-même de Moleka, le Seigneur de la ville, Lorayando Aigle, Babi Lorayando Aigle. Moutatiki de voir 2021 on a rolongo on a Djoboure auto mona ba prêtre liboso bazalaka ngai boy nga prêtre na sala benga la prêtre sala boy mais génération ba Lorayando ba Mohamed Moleka ba motika ba œuvre bamotika ba œuvre Mohamed Moleka sala fête mariage nae coutumier na salle sans bière ba champagne ba NSI ba mawete zaki wana to moni sur Lorayando atiki sous devant les na 2021 awa anniversaire à moi na kata bateau plus de 500 personnes ba meli ba lié vraiment ba tamoli pendant 3 heures du temps na bateau. Merci beaucoup na Lorayando, merci beaucoup vraiment na yemoko sisikinti ya igengunda balobi igengunda mon vieux na pesio mbote. Merci beaucoup na maître Ramses Kilo Djobu 4 forces les gamuyaka maître Tchenche et toi du monde prince Sasa balobi yonde zalaka vraiment yonde ozalaka papa motema malamu prince Sasa. Merci beaucoup na bandeko nyonso o balinganga na yambela bino moko soki na lobi bongo alobaka bien asalaka musalane bien a défendara bien bozo découvrir Kalamingité vraiment réalisateur na fongola biso déjà bo découvrir Kalamingité ya merci beaucoup vraiment neto sarabino to mi moko nene sabino que invité na nga lelo ye vraiment bonjour papa. Bonjour Erzoum. Bon ya kapinga ouais ça va na mbio na émission oyo loba vérité vraiment na yambaka yo tozalaka kaka même ba fan mama déclaré que vraiment balaba ki sérieux vraiment parlera mingi ozala trona Watanabe ozala trona Gogan vraiment ya na baité Djobour nenge lingaka vraiment que oliko se présenter na bateau nyonso balando partout dans le monde ozanani Trésor Kapongo LBG artiste et musicien Trésor Kapongo artiste et musicien musique no bandiango nga na bani musique na kin na orchestre na kin et Djobour à part ça je faisais un peu des choses un peu différentes. Je suis un licencié en économie, je fais la monnaie. Nagué un banquier, c'est-à-dire agent de crédit quoi. Nagué na Lumbashi, musique en tant que parolier, toi tu connais, on a fait beaucoup des émissions avec toi. Tu connais un peu mon parcours, c'est ça aussi. Parolier, Kapongo parolier, ton babengi un parolier. Na parcours, il y a en tant que parolier, ba musicien nini oyo ke tango vandaka vraiment lobi ke ceux qui bokinzembo ezala yo. Zoom. Ouais ça ta ba combien d'émissions de ça ngana oyebi ba œuvre na ngai na episode de mettre fois. Quand tu fais une parole, tu dois pas être à discourir. Ça dit c'est quoi? Dans la vie, n'est-ce qu'il donne la parole et à Eldorado, venez besoin ngiri. Vous comprenez? À ça ba œuvre oyo yebi, ngapena yebi, il a jamais parlé de ça.
les jours à l'obara nango et ça roi éliminer na ça na ba œuvre nanga onga na sala na yembelo na ba émission na yo oyo yebi na koloba est-ce que le bien artiste on appelle ça pour nga na jamais na kufa na Afrique Sud non on est venu ici pour apprendre toko sata mo anglais ndenge yo yebi yango que tous on allé na mboka tout ça normal tu continues toujours même parcours c'est ça quand tu fais tu donnes vraiment robot au moins le bilan on a télé musique so if singa ba œuvre sikesa nini na oyebisa o oyebisa te ke opesa nze monini na betelo ba nze monga na pesa te wana la msusu na yambio na émission eza na ngona problème tin lelo batu tangu toki album héritier bimi awa na jobu mobimezolo ba maloba mabolo kapongo o contribuer makasi na parcours ya artistique ya ndeko na biso héritier Watanabe. Héritier c'est mon frère, héritier c'est mon yaya, héritier c'est tout pour moi. Héritier azan ndeko nanga et na beti lango tolo. Mingi 1000 anges 1000 démons. Oyoki. On se comprend. 1000 anges 1000 démons premier volume et Simbagite mais deuxième volume auto yoki on dirait. Oh et Simbagite na ebiso be yo muto yoki. Tu biso sala ba analyse. To sala analyse premier volume ma et Simbite pour aigle déjà bimisaki et rare héritier salaki ton fali pour pas au bois kaye pa boaki. To ba tant na bois. Yemela elo ne Simbagi. Oh zo ba comment na la mission on est aigle rata Congo. Aigle. Alors il faut que fali pour pas aigle. Dans abimisi album. Problème o esali que héritier dinda yango wana. Héritier dindi. Désolé parce que mon frère. Ngala mono et pas Laura Yando boss au fane na rata olud. Oso m'a désolé yo zoom. Vrofo. O seki pour nani. Ngala mono na Laura Yando vena ngai o asali na bateau malgo beti ba faux musicien. Ba mi na mango bien tem. Ngala mona Laura beti si ridi boyoko papa possible. Ayembi danger. Ko o benga faux musicien. Est-ce nga tan comme mutu? C'est parce qu'on a rappelé que yo abete ridi. Ngana ebi misa beti c'est eza selon population na selon o benga rake. Comment je vais dire je manque même les mots à utiliser. Il y a des choses toujours à Babyloro par Batunde Basoyoka. On se comprend. Il y a une personne qui a joué au FC Gabeti Nengenine. Ve Laura Yando boss l'homme de Odi. Yo bengenani nga bengi l'homme de Odi, cheval blanc, comme on est en mikolo. Yo bengi aigle. Ba ko miko na GT ya ba nouveau monde 2021. Il na ebisio bike répertoire totika marambuya exaucer souffrir fort. Daïda so souffrir. Banse papa la bango ba so yima on la rata bateau. Yima biloko na oti. C'est ça. C'est que fait le Ryan doit attendre. Tu vois quoi? Léona Lara, œuvre, c'est quoi? C'est que biso ba musicien. Ton nom ba œuvre zate toujours ma biloko bateau. Oui, mais on peut na bateau. En plus comme ça. De wana ça si j'aime juste aux ongles on te parler en on a vraiment parler vraiment sur album ya Fali pour pas na faire. Pardon na héritier Watanabe. Héritier Watanabe yoza la na yoza parolier oyo pesa ba nzembo ebele opesa moi ocha moi mama banga na ebele pa héritier Watanabe to yoka pe ngana fana gogan na yoka ndenge wana kuno na mona ote ne gogan na zolobela sirio mais to mon tout Afrique ici banzembo ya gogan na turovo ma pourquoi simba Zouyo yo amisiga banzembo gogan de simba te liboso bobara boyoka toto misi retirada bobaki o générique simbité lo générique kangi le générique ya oyo générique et simbi mais na ba cri ya Dodora bon croyane Siama Siama uta kid Siama euta awa na jobu za betoli somo boy auto animateur mo awa to ba vérité pas ebele baba kinoa te ba ebita wa ote na ndenge ya kozolela ba ministère makata solo chana pondo tap uta na Afrique ici pas animateur mo benani Matadi Kibala eza ezali cri ya 2010 na ebwaka makana ngiri est-ce que ba ya tata ebwaka mapa tata oyeba
Babo on a série Madonna si banana ma de série voilà. Non c'est vérité. Et ça va créer vraiment kala. Afrique c'est inspiration à Ranani. Et ça si à mawana ça il y a animateur autant il c'est un bon animateur, c'est un master yo yebi. Si à me faire si à me utakin inspiration, il y a musique yo yebi ranakin. Mais inspiration Moudoussa vient en Afrique d'ici peut s'inspirer na ndenge na ye. Et c'est un mabete. Oh zoom. Ngana ebiso ngana o bobenga on Afrique ni bobenga ba Newcam. O esanga animateur te ngai na wenye ngala wenye man. O esanga te animateur ale aloba o ba isika. Na ebi plus de 21 animateurs de Bill Clinton. Ti na suka dodora. Na kotangalo bango nyoso. Bill alongwe na seleo David aye na kene ba to balongwe brigade aye on comprend brigade aye na balobeso baye na ba obenga diemba comme Goldberg na kotonga tout l'animateur ya te wana za maison mère tenga to ba par rapport ya générique et héritier te konibisanga te émission nanga les émissions en Hollande, les émissions en Haïti. Générique et héritier ton numéro c'est même par rapport à ba rumba. Papa, est-ce que y a habité un porte-parole qui s'est passé à la télé dire que na okata abi soyi album et simi na okate ma setu ebiete. Aloba yango. Toi tu peux faire rumba peut ça on attend. Babi déplique na minute de frapper le jour déplique abimisi héritier abimisi. Pourquoi héritier azalara c'est mutu moko pesi date na ya abimisa yala ni to mona ki fali apesi date abimisa yala ni to moni déplique apesi date abimisa héritier la ni. Musicien oh tangi wana comme on est déplique kolobi wana ato sa fitiri na héritier on nzambe yesimbate. Samson la ni de? Non mais dis-moi la ni ba yebi na héritier. C'est on yebité. Te ba yebi na héritier. Ba yebi na aben sa ki fitiri ba yembi. Ozolanda bayembi mais le jour quand on a bien bimisé pas bimisu salandi te nabia yo habité retiré na la baroule retiré da mi 11 mi démon date était fixée yo na Djoboura campagne la rata Djoboura bascule partout yo salaki parmi les journalistes ou les représentants qui héritier na mboka oyo vrai ou faux na salai oui au mona ki ba Aimé Kapongo le gouverneur mboka oyo Aimé Kapongo mon fait. Or Libila, Malila Djobou passe avec les billionnaires. Aimé Kapongo gouverneur à Mboka Oyo, au monnaie basi. Mais Aimé Kapongo faut quand même, il faut héritier Aimé Kapongo sa musala. Mon vieux Aimé Kapongo sa musala. Sa musala pour na héritier Watanabe, tout le monde musala sala qui n'a sorti officiel au deuxième volume Oyo. Félicitations à mon vieux Aimé Kapongo vraiment. Kobara na sa musala. Parce que moi, au bois qui Orlibi les billionnaires, nous étions Mali là. Et soit nous étions Mali, Mali la Djobou. Mali la Djobou. Yo ben agé nous étions Mali. Parce qu'on a fenêtre ben agé Undo Lolo. Undo Lolo. On a bien que Orlibi les billionnaires, Mali la Djobou. Mingi. Bat bon on a biso na gata Djobour. Place ya moko c'est Stéphane Mabila en plus pour qu'il n'a rien à fenêtre. Faux. Babi Cristal, Babi Djobour, yo. Babi Djobour plein de tikala mo Cristal. Babi Cristal so yewana chez Boss Stéphane Mabila. Place Oyo, au revoir Romela, au revoir. Mettre mo ka coach, on a besoin mettre na changa samba pelanga bouteille mo ka sala na été. Stéphane au vandiwana chez Boss Stéphane na Cristal au mela, au ye, au lié fufu na yo. Au lait bilora bien, bière malili, au vandi elengi, au lien tabanayo, sans oublier poulet mayo. Point yo zaraso Orlibi là, appelé au mois de champagne au commissariat Makasi. Vous en avez déjà? Non, non, tout n'a pas question. Ah ouais. Yo si ko mo tout nanga lisusu. Ngam na yambi yo. Les billionnaires anabi à la palais, au bala Irsil papa na 7-7. Ota la grand prêtre LBG Kapongo moteno goto zali tozana mo LBG Kapongo chanteur yora siko
la lingi au sel la biso mo eloko mo bato ba ya ndo ba confirmer que yo yembaka bien te nga biloko na mikolo na biloko ya Willy Falanga oh na okso ko desango ti te sala bato ba ye kango te ya ngaye mama nga pesanga bolingo ya rouge à lèvres ngo Yesu kaka na mbebo motema te nakanisa kopesanga bolingo ya mukuwa na musuni oyo kontra suke ezalaka na cimetière ndokando pesinga bolingo ya busho na mulangi ngata bavandi bambula basanza fende konte bana manako kabola bango wana Willy Falanga mususu yemba evre na ngasko fo yeba yemba ba découvrir yo ningo yemba ka na mususu ndololo 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 nayebaka te aza millionnaire kebana orli yeyo billion nzeta malila ndololo merci beaucoup orli bila le billionnaire papa la 7 to chité déjà la fin il y a émission na biso vraiment loba vérité avec votre homme le serviteur Zumba journaliste à l'équipe on a merci beaucoup na moment de Moleka ye mon sponsor tozalaka na ye kaka to defendara ye merci beaucoup Laura Yando Aigle merci beaucoup na Teddy Lumbu la merveille na Paris album héritier oyo ils en ont combien de chansons ba chanson c'est belé au découvrir ngala o soara mamba wata te na sana album na ngala o sala et ça na ba chanson et belé parce que première volume magi au tali combien de chansons dès que j'ai chanson parce que ils ont mara so évité tina ba volume mara mais des chansons sont demandées obi kaska sereka yeyo parce qu'on va mobali ya Carole Bongale ana chanson et bien yo iba nze monenge sali yo moni ba concert ebelé album a hérité et dans la chanson ebelé nombre de chansons jusqu'à maintenant on n'a pas pris le temps de sali wata aza sollicité tala deuxième volume mi na oloud ba tbolé la ngali bangala bokamité bali bokamité c'est-à-dire ba chanson ebelé oyo ba so zélé salam oyo et si la première volume magit deuxième na habité troisième volume tu habité sogi Zouma, à peine à 4. Pour premier volume, tu as 1000 anges, 1000 démons, 1000 Saint-Esprit. Yannick, où est-ce que tu as Zoum, il y a Wata. Album Awata, premier volume, 1000 anges, 1000 anges, 1000 démons, 1000 nani. Parce que si on volume si tu peux te 1000 anges 1000 démons. Ils ont pas système à 1000 anges et bimaki 1000 démons bimi. Parce que 1000 Saint-Esprit. Ah wana yo, il y a pas question là 1000 Saint-Esprit na bien honte. Merci beaucoup vraiment. Merci beaucoup, c'était R Zoom, journaliste de l'équipe. On est là avec mon frère. Rapongo. Toi, j'étais déjà à la fin de mission Abisso. Mais programme les années. Programme est que le 22 mars, tous en Tissaniama. Le 8 mars, Venanga Dan Mapuya, Laura Yando, Basolo déjà. Tobeta Sou, en Tissaniama, Farana Missia Morobo, Oam Benga Kombo Morobo. Le 4 avril, tout ça, et pas manager Eric Kapongo, papa na Erline. Mingi, Bambote Nanga et pas héritier Watana, Pongo Pontiac. Et Kapongo, le gouverneur éternel, il y a Yoville. Et Kapongo, gouverneur Yoville, honorable Gilles Kapongo, Orlibila les billionnaires. Orly les billionnaires, Faiblesse, Mama Kapinga Zoom, Mohamed Molleka, le seigneur de la ville, Kaska Sereka, Igwe, Keba Giroger Liboya, Mogonza Bambokati, Igengunda, Ve Yanangoria, Nabi Olobaki Densana Yokaki. Sisi Gintia, Ike Ngunda.
papicho na ninga couloir paraphélie Amporo Chako vient na ya changu OK Amporo Chako webiet grand prêtre ve ma akota oyeba parler des sports via la kati na confirmer mama kapik na zoom yeyo na moni zoom mikolo misiga ya matoshite toshite mais mingi Willy Falanga merci boss na mbongo pesinga pona solo nzembo zoom yeyo ozana kati concert ale mto produire journaliste to ponier na yanegi wenge wana masala ngape ozana kati OK na s'appelle vraiment non zenga po tisa ne mokimaki tout ça là vous assure OK merci beaucoup vraiment des personnes pardon Christian Dangombe Christian Kapongo na s'appelle FCC héritier Miniku na pesi mbote vraiment ba neronyo so balandanga Air Zumba journaliste l'équipe on a merci beaucoup na Shérif Osonga business boss merci beaucoup na yo vraiment Shérif Osonga merci beaucoup Shérif Osonga papa na Gaël na ebiso la bete bango kao na mbongo no se kasere ka Shérif Osonga. Merci beaucoup, c'était votre humble serviteur Air Zumba. On se retrouve à la prochaine. Ciao.